Hi everyone! Mbote bandeko na ngai. Nayebi so na video na ngai sika na mokolo ya lelo nde bozomona titre bakomi My Family. Elakisi libota na ngai. My elakisi na ngai. Family is libota. Donc ndenge bomona komi wana koyekola ndenge ya koloba bakombo ya bato ya libota na yo na anglais. Yango nde tokoyekola lobi ndenge ya koloba bakombo ya bato ya libota na yo. Donc toza na deux parties. Partie ya liboso ndenge bomoni wana ezali juste koyekola ndenge ya koloba bakombo. Donc pour se présenter, pour introduire yourself, pour se présenter. Tosalaki yango déjà na bacours mosusu lelo mpe tokoyekola ndambo. Et puis objectif ya mibale koloba bakombo ya bato ya libota na yo na anglais ndenge nini balobaka yango mpe objectif na biso oyo eza première partie. Titre ya sujet na biso ezali My Family, libota na ngai. Première partie tokolobaka juste bakombo, tokoyekola ndenge balobaka tata, mama, mwana, leki, yaya na anglais. Après, deuxième titre, deuxième sujet ezaka sur My Family, mais deuxième partie yango ekozala ndenge nini tokoyekola ndenge nini ya kosala baphrase ou bien kokoma paragraphe sur famille na yo, sur libota na yo. Yango nde tozoyekola lelo. Donc nalingi na rappele ndenge nalobaka toujours anglais na ngai ezali oyo balobaka na anglais basic English, basic. Donc eza mpenza ya ebandeli. Soki oyebi anglais na yo ebandeli so ekoservir yo presque na rien. Nalobaka yango toujours oyo eza basic English. Bato basengaki mwa mingi surtout na Congo yango wana toomeka kosala effort ya koloba yango ya kotangisa. En plus mpe eza anglais ya Angleterre po baaccent ezalaka mwa mingi. Donc yango wana tozobanda. Alors pour la leçon oyo mpona mokolo ya lelo naobanda na okoloba bamo nyonso bavocabulaire nyonso naobanda yango naoloba juste bavocabulaire yo yoka korepete te yoka kaka. Après sikoyo ntikela bino temps oyo bobanda korepete. Soki nalobi natiki mwa seconde po epermettre bino borepete. Ofrigo rapide. Hello, how are you? My name is. I live in. I'm going to talk about my family. My father, my dad, my mother, my mom, my brother, my little brother, my big brother, my sister, my little sister, my big sister, my uncle, my auntie, my grandma, my grandpa, my mother-in-law, my father-in-law, my husband, my wife, my children, my child, my nephew, my niece, my siblings, my sister-in-law, my brother-in-law. I love my family. I love my siblings. Ok, wana 30 vocabulaire na biso ya sika yango wana sikoyo tolingi toyekola moko elakisi na lingala. Alors nandotikela bino mwa 2 secondes ya korepete apenga soki nalobi bino borepete. Ok. Hello. 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 Elakisi mbote. How are you? How are you? Elakisi sango nini. My name is. My name is. Elakisi kombo na ngai. I live in. I live in. Nafandaka na. Today I'm gonna talk about my family. Today I'm gonna talk about my family. Ou bien okoloba pe today I'm going to talk about my family. Today I'm going to talk about my family. Nakisi lelo na kolobela libota na ngai. My father. My father. Tata na ngai. My mother. My mother. Mama na ngai. My brother. My brother. Ndeko na ngai ya mobali. My little brother. My little brother. Leki na ngai ya mobali. My big brother. My big brother. My big brother. Yaya na ngai ya mobali. My sister.
my sister, ndeko na ngai ya mwasi. My little sister, leki na ngai ya mwasi. My big sister, yaya na ngai ya mwasi. My uncle, oncle na ngai ou bien noko na ngai. My auntie, elakisi tata mwasi na ngai, mama leki na ngai ou bien mama kulutu na ngai. My grandma, koko na ngai ya mwasi. My grandpa, koko na ngai ya mobali. My mother-in-law, bokilo na ngai ya mwasi. My father-in-law, bokilo na ngai ya mobali. My father-in-law, my husband, mobali na ngai. My wife, mwasi na ngai. My children, bana na ngai. My child, mwana na ngai. My nephew, mwana kasi na ngai ya mobali. My niece, mwana kasi na ngai ya mwasi. My siblings, bandeko na ngai ya libota moko. My siblings, my sister-in-law, semeki na ngai ya mwasi. My brother-in-law, semeki na ngai ya mobali. I love my family. Nalingaka libota na ngai mingi. I love my family. Nalingaka libota na ngai mingi. I love my siblings. Nalingaka bandeko na ngai mingi. I love my siblings. Ok, yango wana 30 mots na biso ekoki. Donc leçon na biso mpona mokolo lelo esuki wana. Deuxième partie nde toluka to développer ndenge ya kosala ba phrase na okoma paragraphe. Mpona lelo esuki wana. Merci mingi mpona bango balandaki yango. Bobosana te na chaîne na biso neti Valio Lingala. Bo like, botika commentaire, bokabola. Commentaire ekeza négatif comme positif. Nyonso eza welcome. Bokabola te, bo subscribe na channel na biso. Merci, tomonani mbala sima. Bye bye.